Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote na République démocratique du Congo, Mbote na Baeban, Sobokolanda biso na libanda ya République démocratique du Congo na émission kitoko tozalaka nango biso na bino enquête spirituelle. Pourquoi enquête spirituelle? Enquête spirituelle parce que tokotaka na kati ya bolayi ya spiritualité koyeba spiritualité mabomba mina yango ezali nini. Et tozalaka na moko azaka mobianga mina biso na yende toyeba ko sombiki na makanisi na émission et enquête spirituelle. Merci. Ah beaucoup tuna société tozali bongo na Congo central na mboka Kisantu et siko wapi toyeko luka moko ya ba spirituel oyo azape na spiritualité particularité mususu po spiritualité za munene yaza na particularité mususu tokoyoka ngo biso na bino ezali bongo Maître Nsuka oyo toyeko tala omokolo malelo awa na Kisantu na Congo central. Mbote na yo Maître Nsuka. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Oui, Kimia Zali, Kimia Penzezali. Voilà, merci beaucoup Kondima mbela na biso Kondima kopesa biso ngonga na yo pour na to solo na otali spiritualité. Yebisa bande ko ba kolanda yo yambo etoko na kata maso na biso ni nous akoloba na bango. Na koloba na batu nyonso oyo bazo bakolanda émission na biso oyo baza la penza concentré balanda ngona bokebi po tozolobela makambo moko eza très important oyo eza ekosunga penza batu. Voilà, bozala sensible et surtout bozala prêt pour boyoka mais otolobela. Alors, bozala na bango mingi soko landa be mission en quête spirituelle, zalaka mingi longola ka sentiment, zalaka poser pour oyoka, o comprendre ni noto kolobela. Ko traiter biso bandoki te pour spiritualité ezali tatanza mende mto sala yango nde biso to koluka toyeba. Et bon Bible lo bara mon peuple périt par manque de connaissances. Nde to koluka connaissance esika ya Maître Nsuka. Maître Nsuka. Bakolanda biso na ngoma mokonzi Kisasa Brazzaville pe libanda ya mboka na biso. Yebisa bandeko. Oyebi musala oyo ndenge nini? Ozana nu nani soko koko se présenter? Ngai naza Nsuka koko ya Nkatambanza. Donc eza logola naza Nsuka eza kombo na ngai Nsuka. Nsuka ngelo banini? Nsuka eza logola suka. Mwana suka. Donc eza logola suka. Nsuka koko ya Nkatambanza wana nde koko na ngai oyo papa ya mama mutu atikela ngai makambo oyo ngana salaka. Bukoko oyo ngana salaka eza biloko bukoko oyo Katambanza tikela ngai. Donc Katambanza wana eza lokola donc kata eza lokola kisi mbanza eza mboka. Donc eza lokola kisi ya mboka. Donc Katambanza eza kisi ya mboka yango ngana geraka yango na saela pe makambo nyonso. Siko atikela yango pona nini? Ozaka yo moko ou bien lolenge ni d'abord komaki ozwaki o héritaki yango? Ba biloko oyo ya bukoko na biki ekomaka ezalaka penza ebele ekomela pe bato ebele zaka ngai te. Biloko ya ba famille eza misusu eponaka mutu bakotikela ngo te kutu mais ekopona yo déjà avant. Donc ko vanda pe boye ponyo déjà avant eponika ke yo nde mutu fotikala nango yo nde ka fo gérango. Mais nga lokola déjà koko na ngai alingaki nga mingi abandaki déjà ndenge déjà tozala tubandozala na ye déjà na bandaki ko sala ba pratique mike kotinda nga déjà na bazamba kozwa ba batiti ya ba biloko ya ba maladie mususu. Bon amona ye déjà ke ngande na kotikala na pouvoir na biso wana ancestral. Yango moniki atikela kinga biloko nyonso atalisa kinga expliquer kinga makambo nyonso ndenge o na koki kosalela ngo pe na bandaki déjà ko travailler avant que ye azala lisusu te na ndenge pe azala ka susu te atikela ngai ba makambo nyonso ndenge na sala ka pe kosunga bato. Voilà, atikela ba makambo nyonso ndenge osala kosunga bato. Makambo lokola nini o atikela yo? Zala penza loba na bato na pole nyonso na bo solo nyonso. Nini o atikela yo et puis osala ka nini? OK. Bon, ndenge naza boye en tout cas bato nyonso bozolanda ngai nga naza penza maître spirituel ou na sala makambo ebele ou eteli spiritualité soki oza na maladie eza spirituel ngai na ko traiter yango soki oza na problème o ya ba moyens financiers nga na ko sunga yo soki oza na ba problème o ya mukanda bato ya poto bato ba voyage oza na problème ya promotion ou bato bazaki poto bapesa bango mikanda te kuna bazwa ba papier te yoko pesa bango ba papier o bazaka na ba problème ya mikanda soka contacter nga moni makambo spiritualité o to salaka. Donc tu lobaka boyeza na batu mususu azoyo kazo comprendre te. Alors mutu azala ki aza innocent na makambo spiritualité. Aza ignorant soki ozui obandi ko talisa yo talise ka mo page moko boye.
ye mo comprendre parce que makambo pesa epesa meli mutu nyonso te po mutu mususu ko faire comprendre ye yango akomi ko banga mokili makasi au ko supporter te do makambo ezali neti ba makambo ya ba mikanda wana mutu akoyoka kake asokoza na difficulté mukanda mettre ko sunga yo mais ozoyi bate ko sungo ndenge nini akosala donc ezana ba contact moko boye ofuto ko te chaque mutu azana ba ancêtre na ye azana bakoko na ye bazana babukoko na bango biso tanke toza déjà toponama bato tosalaka tosungaka bato tokotaka na contact na bakoko ya bato nyonso o bazaki bato mwindu do toyebaka nini nakoki kosala po bakoko na yo basunga ye po na difficulté ya eloko wana o n'importe quel eloko o yaza na ngoposa ezalaki o mwasa zoni okolo ezalaki o soki problème mbongo ezala soki o nini problème nyonso oyo oza nango do soki déjà o contactenga soki o contactenga ngasi kondi muna kozala na facilité ya ko contacter ba ancêtre na yo ya kosengela yo yango peut-être au moins ba biloko ka oyo kosenga nde oyo ko edenga ipona kosala ba makambo wana ya kosunga yo soki o servir nga yango nga na kosalela musala ozi résultat na mais wana eza kindoki te eza kindoki te eza kindoki kindoki eza kindoki donc ndoza boye yo za ndoki eza kindoki bon science ezala kindoki omoni makambo mususu kindoki to ba pena kindoki bato bapimbwaka na butu eza kindoki omoni ka ndengo za boye soki lelo ba pesa kindoki na bomona te okoli na oza na yo normal mais soko lobike ozwa enseignement soko lobike maître inisenga so na bandi ko pesa enseignement na yo moko comprendre que te donde na za boye déjà soki na tangi page oyo dona ko longwa pe place on na za na komi côté tel dona ko longwa pe awa na komi place tel mais mutu ezomona ngate dona za na capacité pe ya kosala likambo boye kindoki déjà yango wana donc kindoki tokobombaka makambo mususu te tobenga ngo na kombo mususu te do eza penza kindoki mutu azosala ndoki asali yo attaque moko boye ya ndenga molili eza spirituel bon ayepa na ngai nga vana mona ngofuna zala homme spirituel so naza mutu moko ya spiritualité te na komona te donc alors funa zala ndoki donc ndoki wana ya connaissance wana nazwa ya ngonde siku esala ke na kinde kofongola ba place bakangi bato mususu bazwa makambo baza na ngoposa sikoyo yo lobi kindoki tomona na ba église ba pasteur babenganaka kindoki ba pasteur balongolaka bato kindoki mutu ya nazala kindoki na tubeli tout ça sikoyo yo ndongo za boye différence neza entre yo na ba pasteur différence eza makasi po bango pe balongolaka bato kindoki te bo basala pasteur alongola mutu kindoki te alongolo kindoki ndeni alongolo kindoki tuta yambolo habité nga banda kolia batu nakangaki batu siko na ye pasteur asambe pona na moni moto kindoki siri rien batu wana obazalaka soki mutu penza ki pa pasteur ke azando kya solo soki pena ye moko moni ke par rapport à bakindoki na ndinga zo salela ngo po izana bandoki mususu azandoki mais azo sepela pena na makambo ngo zo sala te do azana ye pena ndoki de cho sepela na kindoki nao ngasiko kindoki ya enseignement yango siko na sepela kana ngo makasi ngasiko na yeza ngo ya olia batu te ngana zana ndoki oyo ya bandoki wana ko pumba tuke fina moto po moto yoka pasi obwakele ba kolia nini olia mutu te ngana zana ndoki wana te ngasiko na zana ndoki ya oyo a contrat ka bandoki wana donc yoko olongola pe mutu pe kindoki wa batu bafina ka ba yoko olongola oui nakolongola te nakochaka bakale po kindoki wana balongola ngo te okochande bakale okanga banzela moya bimaka so ezate oche bambimba osali installation na oche bambimba osaleli makambo bambimba nde bana mbimba eza lokola nakobenga ngo nini na lingala eza lokola milimo te donc eza neti nakoloba nini na lingala mbimba eza lokola ba prière moko boye oyo ezaki na chebikila nasali ba prière moko boye na chebikila oyo ezaki na laki saki na saki bon peut-être kesoki osali susu soko zongi suna makambo wana do ndenge moko na ndenge tosalela ka bato nyonso oyo bazana na posa makambo nyonso oza na ngoposa soki yo moko obengi ngai tosala travaux à distance tosali makambo yo moko muto koloba okotsa demande na yo lobi biso ko silisi nga na sali bambimba ngai ne naza lokola munganga ya ba téléspectateur ba Olanda biso ba problème na ba onde na yepa na yo na tuno mituna vraiment bande ko ba Olanda biso mingi lelo ba ko baza ko nyoko mana o etali ba makoki financier ba moyen financier est-ce que vous avez la possibilité ya kolongola mutu aza pauvre comme riche très bien Bible nde lobi na biso c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ndenge bakomela bino. Bon, ndenge Bible loba. Ko nzambe nde mutu apambolaka. Est-ce que vous avez la possibilité ko pambola mutu?
wana ndenge bakomela bino pa mindele mais ce qui te est pas na Bible te makambo na yango te so ye na Bible awa na kopasola ngo na tembi yango na kende nango na wese chango bimisa ngo zanango chango na kopasola ngo na kotumba ngo kutu Bible we ekimisa bandoki yo sote Bible opanza Bible kutu ko sote kutu teme na kotumba nous avons problème na ba chrétien omoni eza nango ba papier moko boy bakomela bino livre moko boy mindele bavandi bakomeli bino bolanda ba pasteur ba sepela note ba ko créer le problème ba ko sambelo ba sengelo liwe pa nzambe te bango ba sepela nanga te mais bango wana ba pasteur ngona o ba ko sepela nanga te soka kutani nanga boy ima ko comprendre que mutu nga na zana affaire na yete donc nga fona kima ye boeto na tanga natanga kombo tanga oyo olimwa poso na tanga mono olimwa natanga kombo olimwa te oyo olimwa na bebisa émission pamba po kombo ane za na puissance makasi voilà est-ce que tanga kasi tanga kombo na moi na ngoya olimwa oya olimwa ba yo motanga na mnona yo ko tanga mwana nzambe ko tanga kombo ne mwana nzambe nini wana mwana nzambe o abotama na lisanga mwasi na mobali te o bakomela biso na Bible okotanga omoni makambo ka bakomela bino yo soloba kasi yo ndo totanga na Bible makambo yo moni yango te ka Bible za constitution ya ba Kristo lobana est-ce que ba chrétien te après basali okotanga kombo ngo kombo nini wana Jésus Christ de Nazareth oui ta ngo koya kimbangu nani fotanga komba kimbangu Jésus Christ te yete fotanga ba yo pe tanga na komba Jésus Christ kimbangu tanga na komba Jésus Christ na mdoko tanga na nsoko koya te Jésus Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de tanga Jésus Christ de Nazareth na bino wana na biso wana te olobango bien te Jésus Christ de Nazareth ozomona tike nazo négliger na de Nazareth na bino akwesa bato ebele bazwi lobiko na nsima kombo wana biso toza bana kimbangu voilà est-ce que oza na possibilité kimbangu aza disciple ya Yesu ya nini disciple ya Yesu ya nini disciple ya nini kimbangu alanda basenema Yesu omona te na église ande balobaka l'église de Jésus Christ sur la terre personne envoyé spécial wana na église nini kimbangiste bongo église de Jésus Christ dans personne envoyé spécial kimbangiste nde kimbangu kinkulu na kingunza eza kimbangiste te eza kimbangiste te waza na nkamba na kasana wana za mutu kimbangiste kasi yo tangi kimbangu ngasi kuna tangi kimbangu pena Simo Kimbangu mfumu kimbangu bo Simo Kimbangu Simo Kimbangu waza kuna voilà mfumu kimbangu pena oya mfumu kimbangu ya liputa ye wana ndi ancêtre na biso ya nzila Kongo obedeka o viva pona Yesu te mfumu kimbangu na yebi kutu te na yebi te soki ozosambelaka ozolobaka kombo ya Jésus na makambo moko boye oyezaki ozoluka likambo wana moni solution kokanisa no teke ye bonani oza na bancetre na yo bazotala kolela na yo bayomona ke mwana na biso oyo tokotika yete anyo kwa ndengo zoba kanda nzambe pe ko okita omona ka pa uzimbata molimo ozoboya Yesu omoni nde toza yango bino ba journaliste jour mususu na ba plateau na osala makambo mususu air moko osala bien te osala nini po na mona air moko boyaka na esprit moko boy osala nini neto lingo ndima te neto lingo siko jour mususu na kosala makambo mabe misaki mbango atomona jour mususu na kosala makambo mabe po ngana za na posa ko moni so ba mystique te po ye to sala émission esunga batu bon voilà to sunga bandeko kasi pona boyo sala pe loko aponga pe na kolingana nga to sala loko pour okuta na contre attaque voilà merci beaucoup yo te lukande batu wala o ba yebisa ka binoke ba sala ka contre attaque donc nga zo mona ngelo te ngo mona ngelo tala nga bien na molimo na tala nga bien omona ke moi biloko bankime ezali awo bakima zulu na bakima kikakeza bandeko ba Olanda biso tobeli kambo mbongo est-ce que yo poza na possibilité ya kupambola moto bon mbongo pona makambo mbongo biso tobenga ngo kisi ya mbongo yango lelo ekoma porte-monnaie magique boy yo pesa porte-monnaie magique porte-monnaie magique portefeuille du bonheur donc ba valise magique eza na kinkulu biso eza na ngoka kisi ya mbongo pe bimi na kinkulu biso eza ka kisi ya mbongo ezaka kisi ya mbongo isifika ka eza na bato mususu moni makambo ya likambo nyoso balobaka po sala ngo fo ezala na critère nango
okoko sala makambo teke ovandika bosali likambo moko boy osengeli pe bakoko te te likambo nyonso fo sengela ngo soki penzo sala ka makambo kinkulu oyi penaki oza na place oyo kendaka ko sengela makambo na seke likambo nyonso oyo kosala fo préparer ngo fo sengela ngo na pa moto neti nga ndenge na zaboe soki na longoli bilamba ona bimi na nzela na kutana mutu moko toko discuter abeti nga pe mbata soki na teli penaki ayebi nga te na kosala lo te na okende na nga na website kake ça va te totika makambo kosala ka subongo te na sengi pe pardon na leki mais mutu wana soka kutani na mutu ayebi nga soka ayebi se makambo lisolo na nga est-ce ko mona ke kai na ndimite ponga na beta mbata lobelo ko te po nazomona yoki oza ignorant oyebi te mais mutu kwa ayebi soki oye na moni ke oye ko mekanga wana nde siku na kozonga penza na sambelela yo penza do funa sale lo penza dongi mbila funa sale lo bambila biso ba prière wana to benga ngombila ya mona nsemi voilà ya bandika bambila eza mbila do soki na sali bambila na ngai mondi mape mona nsemi kasi umeona za nkaka ati asa nkaka bankulu bomoni batu fotengela nga bango wana bankulu nkaka dozomona meneki ancestral olo bape loko pepe osala oui ancestral ezosala oui donc moi soki nazomona batu ya bongo nazosepela na ngaki ati awa donc nakopusa na pe pembeni nazo suma kambo mususu so mutu po asala azo apportement du bonheur wana to valise du bonheur wana osani wona za kisite kisi ya kindoki donc de sekozanganga ezaki nga naza nganga penza oyo azaki bien formé banganga oto mona ndako nganga donc ndako nganga donc soki pene sengi ke to zala siko pena na ndako penza place biloko nyonso ezali soko yeka okoti yo moko moni pena ke oyo nde na yepa nganga nako loba makambo mususu te soki mutu moko aza na posa ko yapa nanga tango ko yeboyina mais on bangisa bango déjà tango zo boza nganga zo bangisa bango nazo bangisa te nga naza nganga te ke naza wana pona bomba te naza wana pona servir batu siko porte-monnaie wana yolo biso mutu azu yango ekosenga makila te te osenga makila te ekosenga makila te te so zimbongo ekoma 0 RT te wana siko eza omoni na kala ezalaki na batu babandaki kosala misala oyo ezaki pona kala penza kolia batu ezalaki mwa mingi na makambo neti ya misala na biso oyo kolia batu ezalaki mwa mingi batu penza babandaki kolia ke oye peno ye ko luka kisi moko boye soki ka eloko moko boye osali moi osali mo penza bien te en tout cas faut kende soit maman faut kende papa faut kende soit yo moko faut liboma ezalaki penza mwa mingi mais au fur et à mesure que tu évolues biso pe to kotina ba makambo mususu tozo bakisa pe mo ba connaissance okospe ba biloko ba mindele te tozo bakisa mo connaissance neti nga biloko ba mindele na kotango mais na bima osala ndeti nini ya mindele na bima na zala na messianique na messianique na salaka pe moi assistance basango moke mais na umelaka penza te nazo mo ba connaissance basango pende bazanga baza bato milimo basango basango baza penza bato milimo basango baza omoni basango wana neti ndengo lobiki o Jésus bango siko ba pelisaka kombo wana ya Jésus wana or bango basalila ka makambo wana Jésus te basalila ka Jésus te bango baza na makambo basala pena ezaki baza na ba science moko boye basalela OK baza pena na ba science moko basalela voilà porte-monnaie du bonheur de ba porte-monnaie du bonheur portefeuille du bonheur porte-monnaie magique soki obengi ngai na osalelo musala na omona nano ndenge nano mbongo ekobimela soki oza sur place komona ndenge tokoevolue soki oza à distance à distance mutu nyonso pe aza na capacité ya kosalela mutu mosala à distance kosala mosala à distance esenga fozala na mvumuka wana eza lokola ba déplacement spirituel mpa na biso bato ya bokoko biso tobenga yango mvumuka wana ezalaki na temps oyo ya kala ya bokoko na biso ezalaki penza ezalaki ya komona na kaboye ezalaki penza ke tokosimba na boye pa tokomi kisasa mais lelo siko ndenge mokili ekoma esalaka so bongo te ekomaka tokoma kosala yango spirituellement donc so nazosala mvumuka na ngai soit nazokende kodepose le moto eloko aza nango posa nazokende kotikele mbongo na ye soit nini fumu ntsuka ezala bandeko bele baolanda biso ba desi na bino omona ndeko moko boka ndolo bien distance asa apesi yo confiance ba ono so sengi asali mais komi asa osalele musala okomo yambeli sur na téléphone te obengo yamba te et puis moi ape musala ngo salite est-ce que vous avez mona bato wana te sikoyo problème ezalaka ça dépend ya batu oyo ça dépend ya capacité spirituelle ya moto po ezana ba maître mususu azana yepenza maître mais azana capacité ya
ya kopesa mutu peut-être mbongo te soit likambo moko boye eza ya mwa makasi oyo mutu azoluka pa na ye mais tant que abimaki déjà awa na TV alobaki déjà ki aza maître tant mutu abengi po alobaki musala wana nga naza pena spécialisé te na musala wana azokoka koloba te azomona kasi lobi bongo neti kaka ekokitisa ye or soki oyebiki na musala wana oza makasi te zala clair po mutu oyo azoya pa na yo bango nde bazoboma ba réputation na biso po mutu oyo azoya pa na yo ntango oyebi déjà ki maître bengi bosololi déjà ondimi makambo nyonso osalaka aza na conviction wana ke azosala musala pa na yo mais tandis que yo oyebi ki na capacité oyo nga na okoka te soki omoni okoka te contacte te mutu moko boye bosangisi mayele bosangisi idée il suffit mutu na yo ozosalela musala azwa résultat bien pour lobby pe c'est le témoignage parce que à distance wana ndeti bato atoke non bato bana poto po mingi bato poto nde ba osengaka biso to saba émission na biso bosela ba ondeni mutu ana poto yo za na Kinshasa tikala komona jamais Tour Eiffel tikala komona jamais Maison Blanche aux États-Unis mais yo na Kinshasa nani na Congo central là osaleli pe makambo pan ekomi bosala ondeni kasi mvumuka ona yebisaki yo wana do fozala na mvumuka soko za na ngote okokosala makambo wana te de fois ala pena mutu moko bozana ba soda pena o ba déplaçaka yo za na bango baza ebele pour na tenga azo tuna mutu na po ya mozo mono na okota doute na o tuna mutu na za journaliste te oza na raison faut tuna mutu na de so nazo loba déjà ki ngana za na mvumuka na sala ba déplacement c'est que na yebi ndenge ni na kisali la kabatu misala o baza o na bangola o na ba France o na ba na sala ka déjà misala ya bato ebele o baza na ba États-Unis baza na ba France baza na ba Belgique baza na Angleterre baza soki ba wapi bato ebele déjà na sala misala do ba yebi déjà ndenge bazwila ka ba résultat na bango lokola na ba TV awa mutu o saleli makambo jamais ko leka o banda ko lobaki o intel boye ngam na salela eboye parce que ko dévoiler mutu te eza makambo moko za spirituel voilà tozo poussa na maponami kala mingi to abelection esama na mboka na biso bayebisaka biso ke bino pe bangunza to ba maître nde bato bosalaka makambo wana alors mutu mo bwana posa apostila comme député comme ministre tombe sous peu président de la République so bakutena yo vraiment neti bato est-ce que akoki pe kobima so asali yo confiance en tout cas soka salinga confiance akobima yo za seni soki pena asalinga confiance akobima est-ce que yo za seni te toza na capacité ya kosala makambo ne omoni oyoka compagnie sucrière na kulungu donc eza na ba cadre musu basalaka wana compagnie wana eza black te po osimba mutu moko boy osalaka na compagnie ya mindele eza na makambo mususu eza na kati wana soki oza forte okoka kosimba mutu te ozo sala wana mais tankinga foronga naza na bato musu ba cadre ya compagnie wana onga na simbaka bongo yosiko mutu te na ko dévoiler na tangi kombo te mais naza nde na ba cadre onga na simbaka pona eso bimisa pe ba député makambo ba député siko soki député aye biso te bande kosala makambo ya mutu na biso moko boya ya Congo central awa moyena lobeza te arenie makasi na batana ye o areniaki azana gouverneur donc azana batana ya areniaki kasi makambo ngo yango tezolobaki tango ko dévoiler tango ko loba boye o te ozo dévoiler po tezoka bapele tezoka pena bapele ki maître na landaki yo mais na moni olobaki kombo ya mutu moko boye neto dévoilaka donc azalaki pena mutu moko célèbre na Congo central mais alongwa po oyo mutu simbi mutu ana olongwa nde te siko omoni makambo neti ba makambo teli makambo spiritualité eza na mutu eza na ndenge alungelaka makambo akozala na ngai omona toza ngai soit 2 personnes 3 personnes ou tozo simba ye na makambo moko boye mais ye omona za suna posa ye ko luka suba makambo moko boye suna ndenge na ye akokende siko soki etutani omona kaka epesi déjà ezosala so bien te alors tango ezosala retour nango ezaka ke makambo na yo nyonso ezobeba okobebisa makambo neti biso awa na soki oza mutu na biso ya Congo central soki tosali na bambila na biso toza na ba place oyo tosalelaka mbimba tokangelaka makambo de soki tomemi na ba place wana tous les 4 places wana tokangi koto c'est qu'il faut zalaka wana soki oningani makambo na yo esili makambo na yo esili soki makambo na yo esili naza ko signaler bino que maître Nsuka akobetela bino na suka mama na démonstration bino ba démonstration bondima batuka ka so asali démonstration ya onga pe na bi asala démonstration oyo aza na capacité ya kosala alors bokolanda yango na suka to ko bana na maso na biso to kosombi kinya makanisi pe to kotefela na bolai ya enquête
spirituel. Maître, bande ko baze belé. Mais tout na bango de biyano na yo. Alors, esengeli ba mona pe clair na mambo to ko lobela. Ba yebisa ka biso ke bino nde batu bo sala batu ba koma ba ministre. Remanier zo salama. Muto nyonso na posa comme ministre. Est-ce que ko sala confiance? En tout cas, nayebi ke ba oyo déjà voilà ba ministre pour na Congo central bien ministre ya RDC. Il y a partout. Il y a partout. Il y a partout ata oza ya Brazata ya Angola. Do ya partout kaka. Soki ka yo yebike oza na posa ya makambo, soko contacter ngai, to sala makambo. Soki sengi ke ngana ya na ngai place oyo zali, to salela makambo pa na yo, na ko ya na nga na ko déplacer, na yena biloko na nga nyonso. Na sali installation na nga nyonso esili, nga na zongi na ngai, osali ka ndenge to koyoka na esili nango. Po ngai ezala ka isifi to saka ndenge to yokani. Soko to sino ka ndenge to yokani, esili na yo moko komona na yo makambo na ndenge yo evoluer. Po batu musu baza bomona babanga na bango mona obanga na butu tango okuta na yo boyo omona banyoka na ndaku banguma ba sanzele mbongo ba sanza ka bongo te nga sikoyo nga ndenge na salela musala na lingaka mingi ko protéger bato nga na salela musala le soki nazo salela musala nazana ba kal na nga déjà na chaka bato après ko chayo ba kal tango déjà avant to banda musala tango pesi nga mbongo moko boy ona ko singo pona musala wana na ko bakisa na mbongo moko likolo wana o etali ki lokola bikila po bikila wana na linga ko tika mutu te na ba condition moko boy ezaki salaka boy na RTL salaka boy na RTL po eko perciber pike na tango na po zuitante o mono bosa na ki po banda o lekisi petan donc eko pesa yo de chez loko moko boy yango wana luka déjà komisa lela nyonso bien avant tantôt na ko yebiso ke te makambo na yo zo senga autant donc autant wana ona lobaka ezana mbongo moko boy bikila c'est la sikoyo mutu aza na mbongo te ana poso sunga ye na mbongo osengeli sumbongo ndeni kia fo nzimbo kia tayi kwa tolobaka biso na Congo donc eloko peseli mbongo yango epambwama donc ceux qui opesi mbongo te yango monike liboso na kala ezalaki bato mususu ke asaleli ke po ezalaki makambo kolia bato trop omona apesi déjà mbongo o te ngana senga keloko te na senga keloko te apesi déjà mbongo tango komona ngo mbongo déjà après acheyo condition ete faut pesa nga mama pesa nga mwasi pesa nga mwana sala boye zongisa boye liaka nyes sala ka boye lala ka mwana na yo lala ka mama na yo po ozwi déjà makambo yo lukaki soki pe oboyi mbala moko so liboma donc yango mona condition ne banda ozala po ba osengo loko te oui ti lelo pe bato mususu ba condition ezali bato bazaki azwa formation moko pa maître moko boye maître wana ozaki a sacrifier ka bazo kosa bino nani non cautionnon ne bande za sacrifice oui a cautionnon et puis ezape na bato mususu lelo ayebisi na yo asengi na yo pe mbongo opesi na yo asali na pe musala na apesi sous condition soki aza déjà mutu moko azwa formation pa maître moko boye ezaki maître azo réclamer ayebisa que chaque fin de l'année faut pesa kanga mutu chaque fin de l'année faut pesa kanga mutu donc soki yo tomber na temps wana osalisi musala pa na ye tant qu'il y a déjà na condition place na ye oya pesa ka makila obligatoire ko pesa condition moko boye soko koki yango te a récupérer et bosko basi babota te mibali babota te en tout cas wana babisa bango ke bakisi mbongo mai na yo ya nzoto ezala wa mai ya kalamu okoki kopesa mwasi zemi te basi misusu mpe oyo ndongo oza boye matrice na yo si epola obotaka te est ce que okopesa mpe bato mbala te soki mpenza motu azaki matrice nde eza kobeba ngai naza na capacité wana te soki mpenza matrice eza kobeba te capacité wana eza te batrompe te wana mpenza okosala eloko te maître moko te akoya koyebisa yo ke te mwasi ata bakata oyo batrompe matrice eza kokufa ngai na kobotisa yo aza te maître wana aza te toza na capacité ya mwasi soki ozobota te po mutu soki azobota te soki déjà komiki o matrice batrompe c'est que déjà bokenda na bahôpital bamonaki eza nde bamatrice na trompe mais soki ke ozobota te ozocomprendre te eza nini peut-être eza ka moko spirituel nakozwa nano natali makambo no na spiritualité so namoniki eza spirituel nakosala consultation spirituelle nde siko so namoniki eza makambo no eza spirituel nde nakosalela siko baprière moko boye après okontinue kosala mosala na mobali na yo oboti na yo mais soki mpe eza maladi moko boye eza maladi moko bokoko fona landela yo nakosala eloka kisi simplement nakosala eloka kisi simplement pesi yo na mibali pe ka ndenge moko toza na bakisi ata moni mwasi boye akoki kotelema te tout ça donc bapose sila en tout cas ozwa traitement po neti bato bongo fo landa nano traitement penza voilà lobela biso no mambo kodia mosala nango nini bon kodia ndenge eza bongo eza biloko ya famille
eza eloko moko ezalaka na presque ba famille nyonso. Donc eza biloko bukoko yango ndenge nalobaka ke ngai nakoki kopesa mutu kodi ya te mais au moins nakosengela ngo mutu pa bakoko na ye pa bancetre na ye po chaque mutu azana bancetre na ye soki azana posa eloko ya famille ou ezaki peut-être mutu moko azana ngo azosunga te ye azana posa ekoma pa na ye ngana woyeba ndeni na kosalela ba prière pa bakoko na ye po yazwa ngo soit ba famille ezaki babungisa kodi na bango bayebaka te za wapi bazana posa fo bazwa eloko na bango soki ba contacter ngana kosengela bango na bakoko na bango comme ça bako servir bango eloko na bango. Donc c'est un peu kodia ezala symbolisaka na nini po mutu ayebake o kodia eza banlunga banini banlunga lunga ndeni eza lokola ba câble ba câble eza na nini moko eza lokola mbembe écorce mbembe kodia yango ande kodia siko eboma batute eza pe te ebomaka batu te ebomaka soki ekomi koboma moto mwe boyebeli principe nango te po kodia ndenge eza bongo esingaka biloko ofuelia po eza eloko ozo fonctionner ezo bimiselaka bino mbongo ata oza na commerce moke yo okoma na mbongo ebele ata okoma commerce moke okoma na mbongo ebele siko fo bozala na nini na fo boyeba ndenge nini ya kolesaka ngo po à chaque fois bozo na bino mbongo mais ezosinga nango makila te mais soki boyebeli yango te omona ke batu bazokufa mais bozoyeba pe te batu bazokufela nini bozolia na bino mbongo mais bozo comprendre te mais ndeni ti bokuta na batu mayele ata batu bakufa bokanga ngo kasi soki bokutani sikona batu mayele neti ndenge ezalaka ke soki bomoni mutu akufi na famille ke fo boluka bobima boketalisa tango boketalisa sikonde bakoyebisa bino ke eza nango eloko na bino famille yango nde ezosala bongo. Après mutu wana siko soka yebi makambo wana akoya asaleli bino ba makambo wana sali ba service wana kosenga basala alembi yango après alakisi bino siko ba biloko fo bochaka likolo ya kodia wana kodia onzaka na bato ba Kongo koto to ya ba ezalaka partout eza na ba famille nyonso à part ba poto bango kuna à part mindele mais ba kinois ba kinois ba congolais bangolais bazana ngo Zambia pe bana ngo bazana ngo bazana ngo na ba noir eza ya biso ba noir. OK voilà tokomi na tokombo pusa na suka ya biso na biso bande ko balali biso na prometaki bango que okosala démonstration alors ngai démonstration na bangaka tom so mono biselo moi mabara na ebité elo ni ozosala te eza problème te pesanga na mabanga pesanga pesa ki wana ila na sek na tele mai po na obanga ya ozulanga oyo to continue na démonstration nga na tiki na nga plateau bon mettre Nsuka asa la démonstration na ye ozulanga oyo wani mai o mai ofongole yo moko na fongole ngo moko mai yango na omela yo pe omela te mai to sombi Ama ina yo momela. Te te fo ba brique minene na cha ba bougie awa e hotel maté. Démonstration zo sala na zo ebate. Ya mabete. Eza na ngo mabete. Démonstration mabete. Eza na ngo mabete. Pesa nga pe brique moko na cha sani. Il fallait aux oreilles, aux oreilles on a se. Sora pena yo zo na se pena ndenga so musana epo batwa mona to eza montage ba montaki. Yo boy vraiment. Ozolamba Tony. Te na zolamba te. Almet. Ba boucher comme ça non. Nazo pelisa ba bougie yango nde esalaka. Tango tozo sala inspiration. Faut bouger zala ya kopela. Sona longwa ko. Nazo koka te. Omeli lisusu. Mai yango na chena sani. Yango yo mai yango na chena sani.
Chemai. Chemai. Yozo epenza kitape na caméra pena c'est pour bandeko ba mona ke. Oyo. Tadi Diambanza. Tadi Diambanza ndeni. Libanga na biso ya Mbetenge. Ezani. Libanga na biso ya Mbetenge ya entre Mbetenge oyebi yango te o bakanga na singa suki. Ah. Soko mabringa pashara shongwa neke ndumba bomba ratenga mapreza oto ya yagwaya bikenda batu bitikala bantu. En direct de cimetière tunakula en direct de cimetière tubombelika. Senda. Senda. Ma epeli moto. Senda. Voilà, émission Sili nango. Na pusana? Pusana na yo. Minga oza na inconvénient te na pa na nga santé. Te logo te. Voilà, to comme na suka, numéro de téléphone na yo. Numéro na nga de téléphone est plus 243 97 89 15 206. Plus 243 97 89 15 206. Bandela plus 243. Plus 243 97 89 15 206. Voilà, numéro ngo pe yango eza na télévision. Soki bozui tant kolanda ngo boete au composer numéro eza wana okozwa maître yemoko. O wana monsieur ezali ya journaliste o koto eza ya maître. To peso matondo konimambela na biso. Merci papa journaliste na sepeli pendenge boyo ko visiter ngai awa na kati ya mboka. Voilà. Merci beaucoup na maloba ya maître Ntsuka nde toteli tono na émission enquête spirituelle ya mokolo malelo. Soki tozingonga mosusu tokokuta na lisusu pona kosombiki na makanisi na otali spiritualité ya mboka na biso. Merci na Peter Tiani, l'excellence dans la simplicité na musala makoki opesi biso ya kokoma tina mbanza na Kisantu na Congo central pona koluka information na otali spiritualité. Quant à moi, na bisibino, ciao.